Oli epai na moto oyo azwi mayele pe moto oyo akobengana boyebi. Nzambi litomba na yango eleki palata pe kozwa yango eleki rolo na kitoko. Amen bota. Amen. Yawa sunga abatela pesa kimia na mutu nyonso a disposer temps pona koya kosanjola yawa. Oui, place tozuli toli eza conseil ya David et pas na Salomon. Alors David azaki moko ya roi na kasi na Israël ou ya tambusaki Israël selon volonté na Yahweh. Après avoir yaye kokoma mukolo alukaki mutu oyo akoyeba na ko succéder na kasi na kiti na bokonzi. Alors na kasi nango oui, Salomon azaki mieux placé pour na koluka ko remplacer Uzaki papa na. Pourquoi? Parce que babi Salomon pour que azwa Uzaki bokonzi na kasi na Israël à s'attacher beaucoup plus et pas ya maman nae. C'est la conseil Uzaki ya maman à travers Salomon ne salaki ete Salomon azwa accès na kasi na mutima ya David pour que ebe na ko remplacer na kiti na bokonzi. Amen bota. Amen. Yangwana na après ya kozwa oya ye kiti ya bokonzi nde mama to sa David aza komeka kopesa ye conseil alobi eza esengo na kasi na mutu oyo azwi a trouver sagesse pe na mutu oyo ayebi na ko trouver intelligence. Amen bota. Amen. Abi tant mutu a trouver sagesse na intelligence nde babi oye akozwa na kasi na sagesse wana eleki oye akoluka kozwa na kasi na palata oye akozwa na kasi na sagesse wana eleki wolo na kitoko. Amen bota. Amen. Alors totali sagesse, pourquoi mutu oyo a retrouver sagesse ayeba na kozala na kasi na esengo parce que mutu ayebaki na kobungisa oyo ezalaki sagesse na Yahweh kasi na ye a partir ya kobungisa sagesse ya Nzambe kasi na mutu nde mutu aperdaki oyo ezalaki vie éternelle. Alors esengaki ete mutu pour que ayeba na kozwa oyo ezali vie éternelle esengaki ete na kasi na mutu ete ayeba na koretrouver oyo ezali sagesse oyo abungisaki to bonzambe oyo evandaki kasi na mutu tanke yango ebungaki esengaki ete mutu ayeba na koluka kotrouver oyo ezali sagesse wana. Amen bota. Amen. Alors pour que mutu a trouver sagesse wana ezosenga pe na kasi na mutu ete ayeba na ko retrouver oyo ezali losambo ya solo à partir ya losambo ya solo nde ekosala ete mutu ayeba na ko retrouver sagesse oyo ayebaki na kobungisa uta na kasi na ebandeli. Pourquoi? Parce que na kasi na mokili tomoni ba sagesse eyebele sagesse ya nzoto ezali oyo ezopesa pe mutu mayele na nzela ya nzoto. Alors na kasi na sagesse wana nde eyebi na kobungisa oyo ezali basambeli voix na Yahweh. Amen bota. Amen. Esenga ete mutu aluka sagesse oyo ezali ya mokili te mais esenga ete na kasi na mutu ete aluka sagesse oyo ezali ya likolo pour que na kasi na sagesse wana eleki wolo to palata oye akoluka na kasi na mokili parce que basambeli bakei basambeli Yahweh mais baluki sagesse ya likolo te baluki sagesse oyo ezali ya se. Alors na kasi na sagesse wana ya se nde ebungisi oyo ezali peuple na Yahweh ezali nzela. Alors ezosenga siko na kasi na mutu ete pour que a retrouver oye abungisaki ezosenga premièrement ayeba pourquoi ye abaki na kobungisa oyo ezalaki sagesse na Yahweh erreur ni oyo mutu asalaki pour que sagesse na Yahweh eba na kolonga kasi na ye mais à travers l'homme de Dieu le prophète qu'on est pour Dominique nde ye aye kotalisa ngano erreur oyo mutu asalaki to péché oyo mutu asalaki na kasi na jardin nde esalaki ete sagesse na Yahweh elongwa kasi na ye. Amen bota. Amen. Pour que mutu a retrouver sagesse wana esengaki na kasi na mutu ete a réparer place oye ayebaki na kobungisa nde omoni lelo à travers l'homme de Dieu c'est aye kotalisa ngano ete to réparer place oyo tosalaki erreur to réparer place oyo toyebaki na kobebisa pour que sagesse wana eyeba na kozonga kasi na biso. Amen bota. Amen. Alors ta retrouver sagesse wana nde babi intelligence ekoya kasi na ye. Pourquoi intelligence na kasi na intelligence nde mutu akozala na kasi na réflexion mpona koluka ko préparer oyo ezali avenir. Alors tant que mutu azalaki na kasi na sagesse ya likolo te moyen intelligence ezala kasi na ye ezalaki te. Amen bota. Amen. Intelligence ya mokili eyaki elakisaki mutu ete akende koluka oyo ezali mosolo elakisaki ete mutu akende koluka oyo ezali libala. Alors tant intelligence ya likolo eye à travers l'homme de Dieu la sagesse oye amemi biso na kasi na eloba Nzambe nde eye kotalisa ngano ete tant que tobelemi na kasi na ensemble na Yahweh toluka nani oyo ezali intelligence ya mokili te mais toluka intelligence ya likolo parce que na kasi na intelligence ya likolo nde ekosala ete toyeba na kobongisa oyo ezali vie ya lobi. Amen bota. Amen. Vie ya lobi eza malamu na mutu azobongisa na le présent parce que na kasi na le présent nde mutu akobongisa oyo ezali futur. Alors soki na le présent mutu abebisi oyo ezali
na le présent na ye nde futur na ye pe ekobe na kozala ya kobeba. Alors liloba eko tel sangana pour que to trouver ezali vie ya lobi ezosenga premièrement to luka to accueillir sagesse auto bungisaki ezosenga na kasi na biso ete toyeba na kozwa ezali intelligence oyo baki na kolongwa kasi na biso, mais à travers l'homme de Dieu nde aye kozongisa ezali intelligence wana nde aye kofaire trouver ngana yo ezali sagesse to bungisaki. Alors tant to retrouver sagesse wana moko la moko sala effort ya koluka kozana kasi na joie, quel que soit passe, quel que soit difficulté na sagesse oyo zwi na kasi na lobanzambe babi eleki mosolo o tozoluka na kasi na mokili eleki or o tozoluka na kasi na mokili eleki bozwi onyoso eza na kasi na mokili. Pourquoi? Parce que na kasi na sagesse wana nde ekobendela yo mainyoso eza na kasi na mokili. Amen bota. Amen. Sala effort na kasi na biso o to trouver sagesse wana toyeba na kovandisa ezali intelligence, parce que na kasi na intelligence nde toza na facilité ya koluka ko réfléchir pour na vie ya lobi, nde toza na capacité ya koluka ko réfléchir ya lolenge ya marche oyo ekoki na biso kotambola pour que lobi ete toyeba na kozwa ezali vie éternelle. Amen bota. Amen. Li yango la to garder tout ça na misala pour que yawo abatela apesa kimia. Amen. Amen. Amen Bota. Amen. Bota amen. Amen. Izali na ta message isingili koma kati na bato. Iza message tango yango yaka esenga ka mutwazo yango. Mais c'est vrai na kata message tango yango ye ipa yande kwa komeli biso ndenga komi na proverbe. To ebande ko simba yango po e bande ko bota. Parce que sagesse a likolo nde eye ko sangisa mabota. Parce que sagesse a likolo nde to komona place o tuutaki. Oh, na kati na likolo batu bazalaki na adresse moko, na kati na likolo batu bazalaki na tata moko, na kati na likolo batu bazalaki bondeko, na kati na likolo batu bazalaki na kiamichete, na kati na likolo batu balukaki travail à cause quelque chose te. Mais tangu sagesse wana eye epana motoyo amonani lelo evandi kati na biso nde esili kobota mbuma. Amen. Amen. O amen bota. Amen. Tomoni sagesse na tango ye elongoli liboso ndelo. Tomoni sagesse na tango yango ye elongoli kolela. Sagesse na tango ye elongoli passe. Et na kata kopenda na sagesse wana nde to ko comprendre volonté nzambe. Amen. Amen. O amen bota. Amen. Parce que kozanga sagesse wana ndo moni to kende to belia ba moto, ndo moni to kende na bangomba, ndo moni to kende na bamai, ndo moni to kende ko sala makambo yo esengi to sala te liboso na yao. Mena bolingwa tata nda bengi ngai na yo na kata sagesse, nda bengi ngai na yo to bande ko sala confort na kata sagesse. Na kata sagesse wana ndo to moni route principale et salema pour batu bande ko se retrouver. Yo ko se retrouver wat kaka na kata liloba. Libota amen. Amen. O amen libota. Amen. Oko se retrouver na ngangate parce que limite wana lilobanda bukiango. Oko se retrouver na kiste parce que limite wana lilobanda bukiango. Oko se retrouver na kobanga bangate, mais oko se retrouver na volonté tata na ilaka na ye. Meka ko sale fort. Yo pesa wat. Meka ko sale fort. Sagesse wana evandi kat na yo, to evandi kat na yote. Mais to moni sagesse wana nde vanda ki pe na kat na Job. Libota amen. Amen. Parce que tout le monde a Job batmaïr ba eko lukaye. Balobi mutona linga kayote fingaye. Mutona linga kote kwesa mibeko na ye. Job balobi non. Yenda pesaka yependa botolaka. Ceux qui yenda jui tika ete mukana na Yahweh esalema. Amen. Amen. O amen gota. Amen. Moi ça le bité alinga kayote. Tala conseiller place yo komi. Abi non. Na yebe malam. Ngai pa yebinga malam. Parce que tant na yakine mwa mama na yakine lokote. E ko kene na ngai pe na ko kene ne lokote. Nyonso bebi izaka lokumu na yao. Libota amen. Amen. Sagesse likolo lukaka lokumu na yao. Koluka lokumu nzoto te, koluka lokumu pa batu te, koluka te pe batu bakumisa yo,
koluka pete bato basepela na yo parce que mokili ezaka na pasi, parce que mokili ezaka na bwale, mais yo meka kosala effort osala volonté tata, luko sala effort osala mokana yao. Mokana yao eza kobanga batu te, mokana yao eza kokima batu te, mais mokana yao ezali kosala maenzamba zo sepela po ete mokili bazwa espace ya comprendre ete bunzambe ezali kati na yo. Amen. Amen. Oh amen libota. Amen. Même sagesse eyaki mpe na temps ya Lot. Etango ya batili ba messager bakoti na kati na mboka bameki kotalisa ye esengeli déplacement. Mais nini eyaki na kati ya message bato bazana baétouffe, bato wana posa baboma yango, bato wana posa badétruire yango. Mais nini eyaki sagesse telme ezalaki na kati na Lot nde kobima Lot na bana na ye nde kokende. Mais kozanga sagesse mwasi ya Lot akanisaki biloko ase, mwasi ya Lot akanisa biloko mokili. Libota amen. Amen. Atali kolata, atali kolia, atali bashenet, atali bandaku, atali mituka, atali mbongo, abalusi misu na sima, alongwe na sagesse likolo, akomi na sagesse ase, mutu aye ko perdre vi oya zaraki na yango. Amen. Amen. O amen libota. Amen. Ndemo pe na kati na Edene. O na kati na Edene batambusama ki na sagesse likolo. Nde bakomi ete na tongo ya bande koya ko visiter bango. Na pokwa ya bande koya ko visiter bango. Menine ya ekoleka tamba ye ko beba, tamba ye ko bunga, nde yawe aye ko pesa bango esengeli babenga etum. Nde esika muto bandaki na etum. O na kati na etum bwana bandi na Satan. Yo lokolo sali boy, oye ko kwesa, oye ko pengusi, yo ko tambola na sali boy. Yo kolia putulu. Libota amen. Amen. Ayai komatana mubali. Yo lokolo yoki mwasi na yo. Oboy kotosa ilaka tata. Yo kolia na pasi. Folia, fotoka, folia, fo pamsa mutoki, folia, foloba. Libota amen. Amen. Oh amen libota. Amen. Nde senge te mwana mbali faut travailler. Nde senge te mwana mbali aluka. Soki avandi aboye koluka akoyiba bakokanga ye, akoyiba bakotie na kasho, akoyiba akopedre parce que ameka kopedre sagesse ya likolo. Libota amen. Amen. Ndenge mope na mwasi ya batali mwasi atali serbi yo oyoki maluba Satan moyeba kilwa yoyeba ki mobek osana na kata mobek okobota na pasi avobota fomona pasi avobota fumakiletang avobota folela avobota folongola espoir oyo zalaki na yango. Libota amen. Amen. Nde liloba eye na kati loba ye kosongisa espoir. Nde liloba eye aparte espoir mamateya na aparte espoir na bakantique aparte espoir ba exhortation aparte espoir nde prophétie aparte espoir nde molimo ya bososoli. Libota amen. Amen. Nde koyemisa biso Esaïe 26 talila yao. Sai na nyonso okomela yo folu kosala volonté na Yahweh. parce que volonté batamukili nde lebisaki biso. Volonté batamukili nde bebisaki biso. Volonté batamukili nde sukisaki mutu. Volonté batamukili nde sengaki mutu banda koloba ebele panzam. Omoni sagesse likolo eye ko manifester, eye ko ya na bato, eye ko sikola bato, eye ko mema bato, po etezo ngisango na mboka ilaka. Amen. Amen. Sagesse nde babengo nde parole divine. Sagesse wana nde babengi ville sainte. Sagesse wana nde babengi cantique nouveau. Sagesse wana nde babengi 7e trompette. Sagesse wana nde babengi bososoli. Libota amen. Amen. Ndomo liboto ba comprendre sagesse wana nde tokoloba amen. Nde sa grandeur lobi nde mukolo liboto ba kososola nde mukolo tokoloba amen. Amen libota. Amen. Oli yango na mukuse kosimba kosalela kotiena misala po ete Yawe abati na mutu nyonso na nzoto mpe na moko na molimo. Amen. Amen. Oh, amen libota. Amen. Mayekisi to communiquer